Capage TV. Capage TV. Kimakangu na Bible eza péché, concubinage eza péché. Ba fiancé ba yeba na nzoto bazala te na Bible. So déjà boyeba ni nzoto boza suba fiancé te. Ba bala ka fiancé na yo, c'est que muto yo salivé devant Dieu au promettre un mariage, yendozo ozoya ko promettre un mariage était pour me cailler. Que so que simbite oboya ye non. Oh, tam so kanza que so ki bo vendre sika moko. Bo appliquer sexe. Nde bolingo ko mata c'est faux. Ba meka kate ma sœur ba meka yote. Amen. Oza ni moto, ni vélo, ni mutuka, ni micro. Ozata, osupwa madesu te po ba mekayo. Oza mutu. Amen. C'est tout ça peut quand même na kilo. Bako mekayo oza soupu ya biloko kolia. Bazo meko koki mungwate, okoki secrété tonini. Comment mutu ko accepter lo kwa boye, eza période d'essai. Bazo essayer yo, oza moto, bazo ko somba sika, bazo sala na yo rodage ou bien likamboni. Fiança ezali te ke toyeba na bizaleli. Définition wana ezala pas la rousse. Ezala na Bible ezala kate c'est du mensonge. Donc likambo ko pesa c'est la parole de Dieu. OK. Pour la lobby, il y a plus de bonheur de donner qu'à recevoir. Donc moto appelle ça ça na plus de bonheur. Amen. Moto na moto pesa ko lanisa mabozwi na yi. Amen. Ndenge nzamba zo pambola yo, ndenge ko pesa. OK. Et puis pesa sans contrainte ko yima te. Peut-être eloko ezo salama lelo otoko za contre dango côté kande ba prophétie. Wana ndeza mabe côté ka ba délivrance.
MAM. Pour une tenue tendance de saison qui donnera le ton à votre habillement, vous cherchez des costumes, chemises, pantalons, chaussures, des baskets, robes, sacs et autres accessoires de qualité, pas cher pour toute la famille. Découvrez notre collection. Prenez des couleurs chez MAM et redonnez un coup de fraîcheur à votre dressing. Réenchanter les fêtes avec des idées lumineuses à offrir en cadeau. Notre adresse, avenue Kassavoubou, à Rekwado dans la commune de Ngaliema. Pour tout contact, appelez-nous au +243 81 07 58 832. +243 99 99 25 124. Ouverture du magasin de lundi à samedi de 7h à 19h, dimanche de 10h à 19h. Ah, ils ont une doctrine, donc ils ont prophétie dans le batoma, ils ont côté kate, ba prophétiser pour na yo kumisi nzambe et kukisema kumisi nzambe, tote kakangote, awa mbongo ekotaka pour la nsamaka mulongwa liloba nzambe, ini koloba bato basalaka, bato batekaka, sika nzamba pambolaka bango, bayaka na ba 10 na bango, bayena ba 10 na bango, ndenga Bible ezosenga. Banzamba selo likambo moko ya malamu oyena action de grâce na yo ndenge to yakana ba culte na biso tumimaka ba offrande na biso mbongo église vivre kana ngaka yangwana soki tozana besoin ya eloko to koyebisa église claire sans que to fabriquer ba verset ndenge kaka Moïse asala ki bomema ba offrande pour la construction ya tabernacle soki tozana besoin ciment to koyebisa ba nzambe tala esika tozo semble sengeleza na tozana besoin ciment. Ouais, ça na 10 sacs na ye. Ouais, ça na sac moko na ye. Ouais, ça na sac mibale. Apesi malembe na méthode ba fourmi, na méthode ba fourmi, malembe. Dès tous tongelo ko na biso sans tricherie. Donc exacte que ndeko yaka pesa biso $100 pour na pambola yo zo li pamboli ya munene. Pesa biso $200. Bon, mutu no so apesa ko offrande za la dîme, ezala nini? Toloba te mutu ko pambwa makaka. Vraiment. Soki su 12 ans pesa na motema oyo bene bongisa mi pa nzambe. Azumoni bena ke azo offrir pa nzambe. Akopambwa manaye. Ngana sambela na sambela ta ko pambwa ma. Mais ko sambela pe pona mondimi tango apesa eloko eza pe mabete. Na mwangambo wana eza mabete. Elongo nde tozomona mabeza ndeke tokomi koteka ba prière. Ozomona prophétie telle à la délivrance nango ya kindoki eza na $100 te wana fausse doctrine wana Simon le magicien motema no eza droite wa méchant oza penza méchant ozomona ba biko ndebiso tozoboya yango wana o prophétie ya kokangama eza na $50 te wana oza trop méchant o délivrance ya mwasi o abotaka te eza na $1000 te wana oza trop méchant bilongo les a raté vraiment. Grâce à Nzambe tozui ya ofele tozwa qu'on a pris d'argent biso betan tozopesa tropesa ofele Nzambe le roi la tie biso basali na ye mo gazo futa biso na nzela libota na ye donc sans tricherie yango moni nyoso ozomona peut-être baloba na biso ke le roi bino bolingi bongo te bokufa nzala bokufa ba pauvre yango moneza lolendo te yotala losambo oyo est-ce que to sapena babola losambo babola za rabo losambo babola za rabo te Nzambe ya saine doctrine Nzambe aliloba solo afutaka aza nzambe ba grand moyen azana makambo na ye. En tout cas cameraman soko iko aider biso ozwa kapo pasteur Emmanuel azobeta sete mingi si biloko bazana ngo nzamba pamboli bango apesi bango. Il faut préciser que
eza lolendo te tozo kumisa nde liloba nzambe tozo kumisa parce que bato bazo croire na liloba nzambe te maman gati problème eza boye tozinga te sa basala nzambe bo persévérer kangama na nzambe sambela nzamba opesa yo so sela nzambe ya solo nzamba otika yo te bozomona église oyo to banda tozo kanga babashi to persévéraki to souffrir bozomona eza fruit hasard te eza ba sacrifice et puis pour muta pesa yo libende apeso ciment il faut mona koza sérieux vraiment bozomona koza sérieux pesa convaincu que ozote yaye na ndengo ebongi na ebike ba tricher bazana bango ba tricher bazali basali pe koleka biso bazana bango voilà toza conscient mais na muki nzamba pesi biso na saine doctrine ya ona zonga ko beza bato nga bazala décourager et moi lokole comment ko kende lokole e bunga nzela zonga na yo persévérer na nzela ba prière nzamba ko pesa nzamba ko futa saine doctrine mutako sayote awa toteka ka prophétie te toteka ka prière te toteka ka délivrance te tozwa ya ofele topesa ka ya ofele même liloba toteka ngwa ya ofele toteka na biso ka ya ofele mbongo no se kotaka eza ndenge nzambe yemonga tie molongo ya mbongo na kati ya makomi mbongo biso toyebi kaka yango wana ba dîme ba action de grâce ba offrande na ba offrande mosusu oyo posa losambo ekozala nango tokosala appel de fond ndenge Moïse asalaka yaka na or yaka na elamba yaka na nzete batongi tabernacle nde eloko biso tosalaka awa yango wana donc tokoki komata omona losambo ezali awa eza salle awa eza salle d'attente awa eza salle d'attente awa nyonso esika bato bakwanda ozala bavandi soki baza na besoin solo na pasteur salle na bango toprévoyaki yango nano esili te toza na chantier na chantier wana eza bapièce ya bachiproc oyo toselaka bastaff wana toza na couloir ya bureau ya pasteur jusque là bureau pesa ka chantier chantier kaka chantier tozobunda yango yo bureau ya pasteur yango yo eza nano penza chantier nano kutu ekomite ndenge sengeli ekoma bao mpe bakolanda video na mosika to na pene soki mpe balingi bakomisa yango elonga chantier koma malamu offrande na bango kozala bienvenue tokoyamba yango eza na likambo moko te tozo continuer eza ka couloir awa pe eza kaka bureau bien que eza na bamose bafrère balalaka mpo na prière deuxième bureau yango oyo mais pour le moment eza baintendant nde basala mosala awa mais eza bureau chantier kaka awa ezali salle de bain moyo kozala na kati wana oui pasteur akoya na ye asali baprière babilambani eza awa asukoli ne kaka awa alateli kaka awa akiti kaka ki atei babiloko wana nyonso to ezali oyo ezalaka wa deuxième bureau oui awa eza toujours bawese mibale parce que bato oyo bazozela basola na pasteur petit besoin ekozala bakoki koya place na bango toprévoyaka yango bakitaka suti na se na se bawese ezali mpona bato ndenge bayaka culte likolo mpe bawese ezali mpona bato oyo bayeba kutana na pasteur na ntango bakozala na salle d'attente bakokota na couloir bayeti na wese na bango wese tolobi na kati ya biro wana ezaka uniquement mpona pasteur surtout bamikolo na ye ki aza na mateya ki akozonga ndako te aza na retraite asukoli kaka wana bilamba ezali aza ne kaka wana ntango na ye mateya akiti na baescalier te nzambe akipaka place te israel aliama na désert mai ebima na désert ezalaki na ville te
Donc nyonso eza mama eza lolendo te. Eza lolendo te mosika na biso kozana lolendo. Eza ka poto talisa surtout bandeko ya biso o bazaki na makolo na saine doctrine. Biso to sapesu lokola tabandakisa na bango. Nyonso oyo nzambe ya saine doctrine nde mutapesi biso. To tricher na eloko ata moko te. To teki prophétie te, to teki délivrance te. Ndeka tozo teya. Liloba nzambe ndeka batoma batikela biso. Nzambe azo simba mitema ya bato, bazwana ba offrande na bango, bazwana ba don na bango. Tozo tonga parce que bato mingi azara boko kufa nzala, boko kufa babola, biso masakoli, ndepesi biso mbongo te. Ndeka tozo ko expliquer likambo do ya prophétie na émission. Vraiment na sepeli mingi ndenge merci en tout cas la réalisation pour la sport wana et puis pour la réalisation contribution na etonga ndenge to kataki na papa na ndai kolobana par rapport ya epeseli avant to koma na sujet na biso to yelaki lelo choix papa fiançailles. OK pour t'expliquer déjà choix sikoyo to continue na kati ya sujet na biso ezali fiançailles. Papa, tous on a un côté coupé ça quoi? Non, problème. Comment couper ça na kilo? Tous on va tous n'enga couper ça te pour na bino na etonga na cher et comment moto tous on a besoin de $1000. Tout le monde va bon OK. Beaucoup qui kolobaka quand tous on a besoin ya batu o bani ko sala bola muna etonga. Et puis loko on a comment constater na ba église na biso ceux qui vous autres pasteurs azoté ya bien. Amen. Alléluia. Mais ceux qui comme kaka tangu il faut tonga église, il faut remona qui mieux kota na rate tonga za poani. Kopé ça wana eza pena na mentalité na biso teto ba chrétien côté kopé ça wana si ba koma moi kilo. Bon, merci d'abord parce que na sentir le kangoti na monter manayo. C'est que ça li constamment que moi et même remona ba elembisa pe ba faux serviteur ngo remona ke bango ndi bazwa mbongo mingi. Koleka ba vrai. So tali bena on a ba vrai bazo souffrir. Mais quand on a ba faux wana ba roya mbango bangonde bazo rambongo très facilement. C'est comme si bato balingi bato ba na bango ba G. Bato ba na bango ba ventir. C'est comme si bato balinga bato wana nde mingi. Donc likambo ko pesa c'est la parole de Dieu. OK. Pour la lobby, il y a plus de bonheur de donner qu'à recevoir. Donc mon toi appelle ça ça a plus de bonheur. Amen. Wana, c'est la parole de Dieu. Et puis pour la lobby, le Seigneur lui-même a dit. Donc c'est la parole du Seigneur. Amen. Mouto a pesaka, ça a plus de bonheur. Amen. Makamako pesa même dans Israël. Bisoko to pesa te. OK. Peuple de Dieu na Israël, ayeba ki ko pesa ko le kalelo. OK. Tabernacle oyo tongami na désert Israël lié moko. Nda pesa offrande wana. OK. Temple ya Salomon. Baum ba pesa. Ozomona. Alors, ba offrande de ko pesa mandeni ni ba catégorie ya bato zalaki. Il y avait des riches classe moyenne zalaki, ba pauvre pe bazalaki. OK. Ba riche bazaki na offrande na bango, ba ko pesa ngombe. Classe moyenne bazo pesa tabac to meme. Ba pauvre bazaki ko pesa pigeon. OK. To poignée ya farine. Ozomona. Elinga koloba lelo moto na moto pesa kolanisa mabozwi na yi. Amen. Ndenge nzamba azopambola yo, ndenge okopesa. OK. Et puis pesa sans contrainte ko yima te. Ozomona, moto lokola Abraham apesa son fils comme offrande. Babi oyo alingaka, tant que pesi ndenge nzamba bi lelo ndenge ndimi ko banga kanga. Amen. C'est kopesa, c'est aussi la crainte de Dieu. Peut-être et là quand salama lelo otoko za contre dango côté kande ba prophétie wana ndeza mabe côté ka ba délivrance tozo ki ofele toko pesa ofele mais les offrandes eza bibliques. Amen. Donc eloko la mukuse na koloba sur les offrandes yango. OK, to kota na sujet na biso otoko kende ko silisa nango fiançailles. Fiançailles mama na wu misote lelo na yaki po na yebisa ba internaute na yebisa ba abonné à Kapash TV. Amen. Ata ba baza ba abonné à Kapash TV te o ba kolanda émission yo moi lokuta ezo za mingi na likambo ta fiançailles na ça d'abord pasteur
pasteur azaka pasteur l'église locale té. Pasteur azaka na corps ya Christ. Nazo batela na basambeli na ba basambela kate poto yebite na kati ya ba basambela te nani lobi akondimela liloba nzambe. Amen. Tozo batela na bango nyonso. Mo lokuta ezo zala wana. Na Bible to yebi fiançailles. Moko mona bato mosusu o proposant nanga, proposante nangai. Ki makangu na Bible eza péché, concubinage, eza péché. Donc processus ya mariage tangu soit esili ne to expliquer ba émission eleki. Bozo kota mena na fiançailles. Fiançailles ezali te ke to yeba na bizaleli. Définition wana ezala pas la rousse. Ezala na Bible ezala kate c'est du mensonge. Bato ba koki kokende ko consulter la rousse. Fiançailles ezali promesse ya mariage. OK. Ba fiancé ezali ba oyo ba pesani elaka réciproquement. Na zo exemple na promettre sœur Cynthia libala. OK. Sœur Cynthia personne ndimi promesse wana to bengani ba fiancé. Amen. C'est ça le mariage. Sikoyo nazoya ko promettre sœur Cynthia libala te pona boyaye, to pona mekaye. Oh, sœur. Tout ça peut quand même na kilo. Ba ko mekayo za soupe ya biloko kolia. Bazo meko koki mungwate ou koki secrété tonini. Comment muto ko accepter lo kwa boye eza période d'essai. Bazo essayer yo za moto, bazo ko somba sika, bazo sala na yo rodage ou bien likamboni. Mais to bitanga na pena ba valeur. Ba biloko musu to lobaka. Vraiment. Ose loko to za moto nzamba kela. C'est ça, nazo mekenan. Ozo meka za nini za elubu. Aza nini aza voiture bosombi sika bozo meka obe uti na garage bolibo meka frère bien likambo nini non ele kaka bongo te surtout na bao baza racheter na grand prix et ko le ka bongo te babala ka fiancé na yo c'est que muto yo salivé devant Dieu au promettre un mariage yendozo ozoya ko promettre un mariage était pour mekaye que so que simbite oboya ye non. Au moins, si vous avez aventure, vous avez salam. Au moins, si vous avez déception, vous avez cola. Qu'est-ce que vous avez? Si vous avez aventure, vous aventurer, vous avez la contre. Vous avez le droit de faire copie. Oui. Parce que Paul peut faire une copie à battre. Matéa, et bien ça fait une copie à battre. Oui, et belé. Entreprise, il y a Diane et Kouya, na Matéa Paul. Ce que vous avez dit, basi, parole, et ça a droit, il y a ko bébi sa cop na wana, il y a ko détruire ba vie ya bato. Il y a ko blesser ba sœur ya bato. Ba meka kate ma sœur ba meka yote. Amen. Oza ni moto, ni vélo, ni mutuka, ni micro. Ozata osupa madesu te po ba meka yo. Oza mutu. Amen. Mutu ko ya pour promettre au mariage. Sœur, mutu ko ya pour promettre au mariage. Tant que on dit, mais on a baki que, au qu'on dit ma paix moutonnion sauter. Ils vont dire ma moto à un Saint-Esprit. Amen. Parce que frère à un Saint-Esprit, tant qu'on promettre yo. Aïbi que vewa na sali yango pa na yo, sali yango pa nzambe. Parce que fiançailles est sacré. Amen. Na Israël, fiançailles est sacré. Amen. Osomona. Na zo pesa quelques versets aussi ça na biso. Na bandi na Hébreu. Non, pardon, Matthieu. Matthieu chapitre 1. Verset 18, nous avons sauté, nous avons verset 24. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Christ, Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph. C'est que fiançailles ezali biblique. Joseph azalaki fiancé ya Marie. Payé banaki. Balobi se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Et avant qu'ils eussent habité ensemble,
c'est que bazalaki ba fiancé nanu bayeba na nzoto te nde Marie azwi zemi ya molimo mosantu. Marie azwa zemi ya molimo mosantu aza vierge. Vierge wana aza nani fiancé ya Joseph. C'est lingo bake ba fiancé na période ya fiançailles. Na temps na bino ya promesse wana ya mariage bokoki koyeba na nzoto te. Ndenge ndeko mwa komaki il faut amekana no meka nini? Lobe loko ngo yoko meka. Abia ko ba les pauvres te faut meka. Oko meka nini? C'est ça. Au moins surtout loko ya ba sœur ba victime mbingi na déception mariage ezaka basi hein. Ouais. Mibali pe baza ba victime mais basi ba leki. Ya basi leki wana photo za conscient. Babi mibali baza mu. Siko ba konki ko éviter ya ngona mate ya boye. Babi mibali baza ebele te. Basi nde baza ebele. Ba on va ko corriger Nzambe. Ah. Soki Nzambe na souveraineté na celle que basi baza lebela yebi. Biso to landande molongwa Nzambe. Na su verset 24 rapidement maman. Babi mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'il lui enfantait un fils auquel il donna le nom de Jésus. Amen. C'est que bien que nenga zwa kizemi wana. Joseph atikali koye bayete ti ya bala ki Marie. Pour le côté ça que ba fiancé ba yebanaka nzoto te. Ozomone loko wana. Oui, papa. Et puis fiançailles et ça officiel. Rapidement pour la côté ça. Tangu période ya choix ici li. Frère Amoni sœur. Aye pas pasteur accordé. Pasteur sigwa kotindika bango na famille. Amen. Famille biologique. Li kamso e comme na niveau wana. OK. Frère a aucune présentation. Famille et par rapport à parce que comme par rapport à ba coutume. So que pour na po bandi ma promesse parce que promesse wana et resuka batumi ba l'été. OK. Na laki ser Cynthia libala. Il faut que na famille na bino pe fo bandi ma promesse wana. OK. Frère ndako bala mwana biso. Amen. Famille pe ya frère. Bango pe faut ba accompagner promesse ya mwana bango mobali. OK. Ba famille yebani oui, biso ne to ya ko bala mwana bino. Bango pe ba bi ke famille ki ngani ne ba ko ya ko bala. Na niveau ya famille comme officiel. OK. Soki ba ko selango na prédote. Par rapport à coutume, ba mususu ba mususu okoya kaka. Problème ezane ke ba famille bazala d'un commun d'accord. Amen. Likamone ko suka na famille te. Et qu'on zonga na église, na église épée, il faut bato nyonso. Na église ba yeba ke frère X na sœur Y bazaka ba fiancé. Amen. Ndenge Marie na Joseph, le totanga ngoti. Oui. Que Marie, Joseph bazaki fiancé, ya Marie, si totanga. C'est que fiancé ils appellent ça officiel. Amen. Et ça banane ça bato yo ba lakani réciproquement que bako balana. Amen. Au moment et qu'on a présenté comme bien officiel de Bible que sœur X frère Y né à fiancé et yebani. Si on koki kobo ya fiancé na yo te. Pourquoi sœur Cynthia? Parce que tout ce qu'on peut ça qui va critère. Sœur oyo liloba nzambe ça na kati na ye ba mekaka ete parce que liloba nzambe ko briser ye et ko pesa ka biseli ya malamu. Tout comme côté frère, le ko ba critère ko kaza ki na Saint-Esprit. A produire peka makambo malam boko mekana sko nini et donc ils ont fait sa assurance c'est la parole. Amen. Bon c'est que la Katia sœur et donc ils ont fait sa assurance c'est la parole et ça la Katia frère fiancé na bango loko baza na parole bako banga nzambe. Amen. So il va fiancé bazo yeba na nzoto et ça sous fiançailles wane comme mariage comme déjà consommation mariage to comme ce qu'on a kaya le 2 deviendront une seule chair. C'est ça le mariage. Ba fiancé ba yeba na nzoto bazala raté na Bible. So déjà bo yeba ni nzoto boza suba fiancé te. Osomone loko wana mama. Mariage aki vierge. Na nenga zoki zemia Yesu wana azaki kaka vierge. Yango to lobaka ke Marie azwa ndengolu na kati ya basi parce que ange alobaki yango bongo. Ta mabi ko zingolo ningo bate ko za spécial. Ndenge le bato ba comme ça Marie aza spécial. Pe bazo benga ye Sainte Vierge Marie. Non. Marie abota. Na sima Yesu Joseph a connaître ki mwasi na ye ba bota.
babota José, babota Simon, babota Gite, babota Jacques. OK. Ce qu'on a la Bible, babi Jacques frère du Seigneur, le ka Jésus. OK. Tant ba ko luka Jésus, babi si Jésus, maman na yo na bandeko na yo. Abina ya one maman na ngana nyangonde bandeko nanga. C'est que Jésus azaki na bandeko. Ba yuda babi, n'est-ce pas o azali charpentier? Mwana ya Marie, ndeko ya José, ndeko ya Simon, ndeko ya Jacques, ndeko ya Gide, bandeko na ya basi basate kati na biso, Yesu azaki na bandeko. Siko le ti lelo, yo ke noko tika Marie vierge ndenge nini, mwasi bato alibala. Mwasi Marie azaki mwasi ya Joseph. En tout cas Marie o bato sambela, balukele kombo, wana za Marie o ya bota Yesu te. Marie o abota Yesu mama na Jésus. Azaki mwasi ya Joseph azaki na foyer na ye, akufa vierge te. C'est ça la parole de Dieu. Ozomona maman. Et puis azaki ka ngolu. Na kati ya basi. Ba fiancé bazaki be na Israël. Pourquoi seulement Joseph na Marie? C'est parce que Joseph azaki charpentier. D'abord, et puis Joseph azaki na tribu ya Juda. OK. Marie azaki na tribu ya Lévi. C'est que Jésus fera bota na couple ya Juda na Lévi. Na yango Juda sa roi. Na yango Lévi sa sacrificateur. Pour oya kobima, ye moko za na makila sang royal, ye moko pas na makila ya sacrificature. C'est que azali sacrificateur tango mati na quoi. Sacrificateur c'est un serviteur. Yamoni Jésus fait un serviteur avant régner. Amen. Et là, vous avez koloba ne yangwana. Si vous remarquez que Babi Azaki un homme de bien, Joseph. Tant que Marie a comme une zemi, Babi alingi a rompre discrètement pour à diffamer était. Ndesco ange abimé la biko boya était. Moi nous azana katina, moi nous azaza, moi na ya muli au centre. Ah c'est que Nicole Baké Joseph a rompre na Marie. Parce que akanisa ki kazui zemi pas mobali mususu. Mais tant ba yebo biseke te eza moli mo centre. Azeli Jésus botami azui mo sinaye. Pour na koloba ke fiancé okoki koboya ye seulement ce qui peut-être mobali mususu azui. Ce qui mobali mususu azui te ba boya ka fiancé te. Rapidement tout ça va verser yasuka to conclure wana. Nazana Deutéronome. Deutéronome, nous, chapitre 22, verset 22. Natangi na kombo na Yesu Christo. Balobi boye. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Mobali, au coucher na mwasi abato libala, boza condamnable. Na Israël, et ça qui benaki ba obomabino. Mais les lots, avec les droits de l'homme, et go simbate, na évangile pe les lots, boza condamnable, boza jugé. Ata beaucoup physiquement, mais pas nzambe, boza condamnable. Bazwaka mwasi abato te. Na yo mobali na moi son dimi pour commettre adultère adultère ba komona nzambe te. A continuer na verset 23 le Bible. Si une femme si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville et vous les lapiderez et ils mourront. La fille pour n'avoir crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Vous savez, awa, on dit que femme mariée, balabili comme virginité. Maintenant, on va comme une jeune fille fiancée vierge. Pour nous dire que la fiancée a sa vierge. C'est qu'il y a une mobilité. Et ça va verser, vous allez appuyer que la période de la fiançailles, il y a pas la canson toté. Ma sœur, tala Satana a kotara na monoko batoana. Oh,
tant que vous avez ceux qui vont vendre sika moko pour appliquer sexe nde bolingo ko mata c'est faux to tanga on a 2 Samuel chapitre 13 bo mona ki Amnon ndenge nini ayuka ki version tanga kusha ki na Tamar o e ko mata bolingo lokuta batela nzoto na période de fiançailles bayeba na nzoto te et puis faut oyeba ke eloko bo sali wana c'est l'impudicité. Or l'impudicité est un péché. Et comment que Nzambe a exorcaka ba pécherté. Né au moment la fiancée les lois ali élastique. Pourquoi? Parce que Nzambe a zone di mabino sur le ba fiancé parce que et pas Nzambe hein. Ba fiancé ba yeba na nzoto. Tant bino ba nzoto. Nzambe a compter bino sur ba fiancé te. Donc bino asa écarté bino no kufa kuna. Bino musana bino boke na bosombaka basani bosombaka mboko comme comment na passe pourquoi parce que nzamba sa kimi bino et là on est sali que kimi sa nzamba na fiançailles na bino po boyeba ni nzoto et ça péché nzamba zo mona bino solo ka ba fiancé ta zo mona bino lokola ba marié parce que si bo commis un na union sexuelle nenga apôtre Paul alobiango oya kokanga na prostituée ba commis na ye nzoto moko yango et komama les deux deviendront une seule chair. Nesika apôtre Paul azwaki verset wana à partir ya Genèse. Ozomona maman. Donc ton livre tozope ça exhortation au tozope ça. Ton souk ici na Deutéronome chapitre 20 verset 7. Balobi boy, qui est ce qui y a fiancé une femme et ne l'a point encore prise que ça n'aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne la prenne. Pourquoi on appelle ce verset? Verset est l'objet que mon tosso n'a qu'un bitumba et t'as un fiancé à Zonga, à bas la fiancée naïe, parce que baba la fiancé, aya à bas la fiancée naïe. De peur que soit un combat à Koufi, mon tomusu soit fiancé naïe. Ah, c'est que la fiancée a coquille qu'on soit un autre, c'est le maçon qui fiancé na Koufi. Ah, n'a pas ce qu'on compte ma soeur. Compte ma frère dans le bas qui que frère a coquille qu'on boit fiancé, sauf qu'à mon bas de mon sous. Ah, ma peine la détrôner, ma telle émission que sauf que Koufi n'est tout mon tomusu soit qu'on soit fiancé na yo. C'est que la fiancée, personne n'a droit que nous soyons fiancés. N'est-ce pas les lobbies, les sœurs, il y a mon cousin, 4 fiancés. 4 fiancés, il n'y a pas de négocier. Mais ça l'a gâté. Et ça l'a gâté. Oh, oh, Bimaliboso, Nata et la Bangonyos, Natia Tché, Bamitambu. Non. Et ça l'a gâté. On est à fornication au salaman. On est à ma vie na des autres. Mokolo comme on a 40 ans, 45 ans. Oza bongo nde mayele kozonga. Omoni mingi baza tanga za na 25 ans. Et azonga nazana ano. Tanga wanu keneka ba 35 ans, 40, 45 ans. Na Afrique, au côté ménopause. Soko kozwa chance moko ba nous regretter. Rango yo liloba nzambe yango toza ko isorter. Amen. Salela makambo yo. Sambela, so komi kanganzo tote. Sambela, nzamba salo grâce. Après son autorité moko et dépasser ba sentiment na yo. Et loko moi muke batwa bunga kayangwana. Mutu un homme spirituel, il faut son autorité, likola ba sentiment na ye. Ba sentiment sala nango. Ozomona mama. Ouais. Okita babi fouiller l'impudicité, tali pena gete na ngina ko isama. Mbala moko le Saint-Esprit et zongi kat na yo, okimi na yo. Diable va résister à Kaye, mais c'est l'impudicité ba kimaka ngo. Impudicité ba kimaka. Ozomona mama. Ouais. Donc et l'autre ngata to lo ba yangwana, mais to ngata total saké. O ya fiancé ki biso, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'église a fiancé à Christ. Yé abanga ke tumbate pour la fiancée. Akena ye tumba pe akufune tumba ekulusu. Yangwana un autre a vu fiancé na ye. Un autre a vu fiancé à Christ, c'est le Saint-Esprit. Ce qui yezo akufara na ekulusu te, ce qui yezo akufara na bitumba ekulusu te, bele toza na Saint-Esprit te. C'est que un autre
nde azwi biso tika ete kolo apambola bainternaute nyonso. Ok, merci papa Emmanuel Tumba. Tu clôturer na message prière et puis tu silisana émission na biso ya lelo. Voilà. Tosambeli Seigneur Jésus. Bande kolanga nyonso ezala mibale ezala basi. Liloba ezala semence moko incorruptible. Eko tapé na mebela malamu et ça les fait na kat na bango. Ba oyo bazai ko se contenir te pour la sexe pesa bango makasi. Ba zongolwa na misu na yo. Kotika te satana zo avantage likolo na bango. C'est la bango grâce liloba ko kisama. Mema bango ti na mariage. Ba o pe nzambe basi bazwi ba déception bazoki. Ozi papa pota na bango. O pesa bango kimia. Seigneur, na bao bazana posa kobala. Na molongwa liloba nzambe kasi bazo zanga makoki. Na senge to pambola bango. O pesa bango makoki. Pote babala bakumisa liloba na yo. Na bao no so balandi ozanga te ko pambola, ozanga te ko fungula ba porte na kombo na Yesu Christ to sambeli petolobi. Amen. Amen. Merci en tout cas là-bas au balandi biso papa Emmanuel alobi nyonso nzambe soka zolo balbara na ba façon ebele place au émission ko côté la yo et ko côté la yo partager na moninga pembeni moto pas na ka oyo numéro ya mosana nzambe za affiché Kapage télévision ezali chaîne oyo eya kapenza pona kolendisa et puis pona kokomisa ba oyo bazali ba pagano bana na nzambe. Amen. Awa distraction ezalaka te tozara mingi na droiture yango bongona ka basala na nzambe balekaka parce que toyebi te nzela ni nzambe basala pona ko peuple bana na ye na saint esprit et puis kolakisa bango nzela ya malamu. Papa nzamba pambola yo. Merci, bye, à la prochaine. Merci. Au revoir. Kapage TV. Kapage TV.